Yo tant que Rosaire dans le prophète Isaac aux amoko za kobika na se amoko calamité to kote na élection le 23 décembre tout ce qui se passe ba propagande ngwe bandi ko wela na bokonzi ba candidat ba kabwani ba batu o bazaki biteni moko batu ya opposition tant ba uti kuna na Genève bo kabwani ko tikati na bango côté peu majorité za ko accélérer na ebité o sa lecture ni attendre Rosaire na tout ce qui se passe na politique na biso ya lelo makama politique ono ezana tina te mais ba passe au tomona nzamba azomona to azomona te ayebisa que non ngai nzambe nazona makambo musezo kana kata Congo mais problème makasi ezali ke bitumba musu ezota na mindele de wana nzamba ayebisa que non komba musu ezota na ba mindele ba caractère oyo ezokotsa batu mingi na lycée na kati ya vie chrétien chaque lisumo mutasalaka ezalaka accompagné na démon na démon moko donc tabeli masanga démon na kwaza ta chubi mutumbeli démon na kwaza lelo na ko expliquer batu babilo kwana par rapport ya ndenge nzambe amekai ko laksanga yango yambalo papa papa c'est comme nzamba zu alakisa ki onini yambo azongisa yo omona kinini yambalo azamwana mote o akosangai abongwa ni pete o awangana nzambe ya luna zaye dans la démission et dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il y a Pamba, Eza li pendant moi mbaté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres la bino, moi, mon tio, dans l'agence mon boy Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mon pour partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir à $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Baksemi Kole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul.
bon numéro de téléphone vous en avez déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en a numéro pour la Suisse vous en a numéro pour la Suisse non Nazareth vous allez la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour Nazareth dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez sérieux Ça c'est du sérieux. Toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique ah Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone vous en avez déjà vous en nango on a 3 numéros pour Paris vous en a numéro pour la Suisse vous en a numéro pour la Suisse ah non Nazareth vous allez la Congo Sili Julia ngana kangisa kia fufu ya modé yo bandika na fufu oui pour Nazareth dans un système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez sérieux Ça c'est du sérieux. Grande est ma joie de vous compter très nombreux en train de nous suivre sur le www.nazarayantv.com. Ainsi, je m'en vais vite dire shalom à tous les enfants de Dieu, fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ. Laisse que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence puisse habiter abondamment dans vos maisons. Vos abongos na tranche na bino bosepelaka na ngomingi témoignage. Nulle part ils alaka na Nazaréens. Les Nazaréens 100% christianisés. Bon, encore une fois, on a plateau na Nazaréen, Papa Isaac, Oyo, Amona, le boko na Nzambe, Oyo, Nzambe, Abimisaka, Nzambe, Magane, Extase, Ola Kisaye, Mbi Manene, Bongo Yambo, Tobanda, émission na biso topé Yambo, Bomo na ye, apé Sabino Mbote, Tokena Nulombango na technique, aussi même na Boko, Mama, Boko, Achila biso, sport, ya les trônes. Pour les trônes ndé Macao Nicoloyo les trônes ndé c'est parti avec la régie. Cette fois-ci je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo Dajana et les 4 êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci, je pense que la dispoto il y a l'album Trône. Ils ont déjà marché partout, bandeko à étranger. Bon, c'est procuré déjà sur le marché. Bon, c'est pas beau ça. Déjà presque vente partout, na ba édition na biso na Kinshasa, mais pour de plus amples informations sur lingo zwa biso okobenga na numéro na biso ya Tigo ezali bongo 089 683 80 25 wana aussi numéro ya les Nazaréens pour epesa yo ba explication ndenge sengeli pour se procréer yango
na balono soyo kolinga kozwa yango bongo simple monopoliser la parole que tourner vers un invité na ngai ya mokolo la personne à prophète Isaac à qui je dis shalom homme de Dieu. Shalom. Comment ça va? Ça va. Vous avez beaucoup au Liban au mille sous les arana on est que na voyage missionnaire les aragani ma bonne deli bien hein aux arapenda régulier c'est ça dit à quoi bon mingi na za ma bonne deli et moko pe to za ba voyage missionnaire na ba bisika mususu bon bote na pona bande nous ba kolanda so mokolo lelo apesi ba bote na kombo na Yesu Masia merci pour la confiance sur les autres abisso nous peut poser la question pour un message aux bazolanda les autres sungala après ça je vais makasi zolo ba malebo tese bande ba yoka ko bande na pesi bango mbote na kombo na Yesu na bike eza esengo mingi pona ndenge bazo continuer ko kolanda biso nzambe apambola ba. Merci, je pense que c'est pas là qui a été un témoignage parce que ça série to continue à malé mais so wazi tangoyer à l'équipe to suka ki bisika ope bandeko je pense ba tuni mituna papa Isaac ba tuni boni combien de mituna bon ba tuna ki presque 3 questions ba question ozani no oyo na lombango ya mbotoko tana mama likambo na biso ya lelo parce que ba poser question pona makambo etali batimu na mama likambo dim amtu ba poser question est-ce que likambo dim wana est-ce que ezaka likambo kala ou bien ezaka likambo sika do yango nga pe na répondre ki bango nazo répondre na problème ya dim ezali likambo o ezana kati ya Bible et komama na ta kala ezalaki na ta lelo pe ezoko exister na kati ya Nouveau Testament na meka kotanga verset wana na pesa ki verset ngozani papa Isaac bon ezaki Hébreux chapitre 7 verset 1 jusqu'à 5 et le bidi bon ana eto la sandenge nini apôtre Paul a ko expliquer bato pour la likambo etali dim ameka ko pesa exemple ya Melchisedek ko azaki roi de Salem Abraham keleki pana ipo na ko pesa dim ya bitumba wa abundaki na barua msusu ba kombataki yeme alongaki azwaki dim na ye Abraham azwaki dim akenda ko pesa tango apesi na mapa na biloko nyonso azaki nango de bayebaki na kopambola Abraham alors que Abraham azaki papa ya bikolo ebele papa ya mabota ebele nzamba pambola mais na nzela Abraham bapamboli lisusu na Melchisedek wana ezalaki roi de Salem or que roi de Salem ezali ka mokonzi ya pe mokonzi ya kimia ezasi ya Jésus Christ do ezaki lokola Yesu Masia oyo aza komimonisa pe na temps lelo lokola Melchisedek tant bato bazopesa dim omoni problème ezopesa mingi pa bato bamona keno soki apesi dim apesi pa pasteur nde eloko wana ezalaka mabe d'autant moto apesi dim na ye apesi epa motu te apesi nde epa nzambe parce que ntango ozopesa epa nzambe ezali na temps oyo mpe nzambe apambola yo napesaki exemple na nga moko ke nazalaka na kati ya vi na nga soki nzambe apamboli nga eke napesi dim te ezalanga problème oyo apesi te nzambe apesi nga napesi te do ezalelanga problème moko ya makasi omona même na bavision jo mosusu mpe tozalaka ere moko mwasi nanga mpe ayebisingaka keno omoni nzambe alakisingaki opesaki dim te yango nazomona bokauki oyo aboni do babokauki mingi ezolanda bana nzambe parce que bapesaka badim te epa nzambe comme bato bapesaka dim te yango wana nde eza problème bamosusu babiki eza makambo ya kala te mais ezali makambo eza nzambe azokontinue korevele bato mpe azokontinue kolakisa biso mais ntango nzambe azolakisa biso yango eza likambo ezaki fo tosalela yango mpona meka kosinale bana nzambe keno même na bible ntango kolo yesu alobaki makambo aexplike bato keno moto moko alandi abi keno nalingi nalando na kosala ndenge nini moto wana kolo yesu arepondaki eke esala kosala motepe abi keno napesaka dime nasalaka nyonso mais kolo yesu akondana ye te alobaka te ke ono kopesa dime te mais kolo yesu alobaki te ke kopesa dime te kolo yesu alobaki no osali bien osalaka bien mais eloko moko ezangi yo kosunga bapauvre kosunga mpe baveuve baorphelin mpe kabozwi na yo kabolango mpe na bato wana ye akokaka kosala eloko wana te mais ntango ekomi kote ya dime kolo yesu aexplikaki ye clair mpe ye mpe alobaki no wi nasalaka yango moni problème wana bato mais prophète Isaac obi makamba dim eza sujet moko monene eza sujet moko glissant penza oyo ekabolaka bato edivizaka bato mais na kolanda yo
na moni ke ndingo expliquer biso oza parmi bon ba di banko pesa dim n'est-ce pas nandima kango pe nazo continuer ko parce que moni ngana nazaki à part ma révélation naza mwana nzambe malamu nazwa batem na nzambe malamu donc toza bana to ute pa papa yedi na bala yende mutu moko obosa na azali ya azali penza père spirituel ya makambo etali réveil awa na Congo yepe mutu alakisaka makambo etali kopesa dim epa nzambe lepsa bino ke nzambe alakisanga namona ye na paradis namona ye na paradis azana paradis azana kata ya gloire ya nzambe siko soki exemple papa yedi na bala azana paradis eza esengo mingi ya azana paradis pona nini asalaki nzambe na ndenge solo mais soki ke asala nzambe na ndenge solo te peut-être nzambe akoka ko condamner ke ndenge nini oteyaka batu makambo kopesa dim etake kai nzambe na mukili na pekisaki kopesa batu badim mais namona na paradis o nyonso wana to bandola na nzambe malamu pe to koma na kati ya to koli na culture wana so batu msuba azoya ko changer ngo bo etali bango mais biso to simbi o nzambe azopesa biso. Merci prophète Isaac. On a parenthèse de Fungola qui a moto kanga yango to ko tena témoignage yo en tant que conseiller dans le prophète Isaac aux amo ko za ko bika na se amo parce que nous sommes dans le monde bien que nous ne sommes pas de ce monde li sunu nous a ko bona politique à lelo oyo boye calamité to ko tena élection le 23 décembre tout ce qui se passe ba propagande ngwe bandi ko wela na bokonzi ba candidat ba kabwani batu o bazaki biteni moko batu ya opposition tamba uti kuna na Genève bokabone ko tikati na bango côté peu majorité zaka ko accélérer na ebité o sa lecture ni attendre mo sai na tout ce qui se passe na politique na biso alelo parce que moni batu mingi baloba makamba politique ono ezana tina te même makamba politique premièrement ba sala nzambe bazali ba premier conseiller na makambo etali politique wana parce que premier politicien makasi lelo to mona ba président to zona ba roi mais muto abanda makambo wana eza mo nzambe to zo bengele roi de roi yende premier roi yende organiser na kata ba ange azali na ba ministre ba ange musu ba ministre le roi ba Michael wana ba Gabriel ba Raphaël ba ministre ba travailler na kata ya royaume ya nzambe mais pays oyo moni ndenge tozabwe na kata Congo eza ya nzambe parce que même ndenge ozona tozomata ba prière tozobonela mingi pona pays mais problème eza makasi batu tope bakonzi batu ebele balingi nzambe te batia nzambe na première position te yango ozomona pays ezozala ya kotengama pona nini parce que nzambe bazotia ya côté balukaka nzambe baluka pe basala nzambe solo te do yango ozomona makambo eza ndenge wana eloko nzambe ayebisaka ke non photo bondela mingi pona pays oyo et puis faut la repentance et ça peuple mobimba ya ba congolais ne tozali awa faut to sala ba repentance ba mabe salimi mingi na kata pays makamba mabe salimi trop nzambe amona pe makambo ponga nzambe ayebisaka ngabo ayebisaka ke omoni peuple congolais mingi bazolo bepana nzambe est-ce que ba pasi otomona nzambe azomona to azomona ke ayebisaka ke non ngai nzambe nazona makambo mesezo na kata Congo mais problème makasi ezali ke bitumba msu ezota na mindele de wana nzamba isinga kino komba msu ezota na ba mindele baosa na kambele baonyo ko biso pasi otomona mingi source eza na ba mindele de bazo imposer biso ba makambo ya mabe mingi na kati ya eyo na utaki retraite ça fait 4 jours depuis na yaki nzamba solo na makambo ebele abi faut se repentir même batu msu bazo kelka na ba élection nzamba la 5 non problème na bino ezarani boza na amour te bamsusu même bazoki kota na makambo wana kota na bokonzi ba asala bo mingi la plupart bazana bolinga peuple te ebele bazaka kaka na amour abonga azo mbongo azala bien ye na famille na ye ici nzambe c'est un problème tozana ngo justice ezate soki justice ezalaka makambo elingi ezala bien mais justice comme ezate faut repentance ezala makasi ezala biso ba peuple ezala ba cause totia nzambe na première position et ce que totia nzambe Jésus-Christ na première position yende mtokisala makambo et puis abike bao ba ko continuer ko combattre congolais ko pundisa Congo yenzamba ko frapper lelo ba msenga ko frapper akotia ba ona kata confusion o ba confusion obundisa Congo mais nzamba la chose yolo kola mosako le prophète ala chose tena ngo akopamba mboka na mikoleko yako bon tina penza ya kopesa kombo ya muta okamba mboka ezate parce que abisanga place wana na tuna kena ya okamba abisanga keno
bino problème na bino za osambe nganzambe za mutuna don zamba zana mutuna yi po esenga kino kalate kongwe kubonga kongwe ukoma bien justice ekokota tokokoma pays moko ya kitoko ba kolula biso esenga ke congolais nyonso ako se retrouver congolais nyonso akokoma na vie ya bien bokokoma malamu mais bo continuer nanu na service na pesino ba repentance bosala na repentance bozaka na bolingo te bolinganaka te bosalelaka mabe mingi tala makambo ebele ezosalema basacrifice ezosalema ebele na kati ya peyo ngai nzambe nazomona ngo me nasengi bino fo bobondela mingi ngai nzambe na kosala botikela ngai moko nasala makambo na ndenge na nga oyo akosala ke asala na ndenge na ye confusion eza dobiloko nzambe ayebisina. Merci prophète Ezaki yano mususu eza motuna moko tikali ya mboto kota na témoignage na biso. Bon Ezaki motuna Ezaki nini lisusu Ezaki na ndeko mususu pe ameka kopozenga ya azongisaki nga kana likambo ya badimu wana ameka kotalisa na kino badimu wana tozomona nde penza eza lisu na tina te mais nakomeka nasalela yango soki nakomona eloko nini nde na répondaki no omoni nzambe bamekaki na sens wana te na komeka na tala soki ezala ndenge ezala bongo te parce que mingi bapesa na dim soki apesi nsima nango akomi koloba keno ndenge napesi bo exemple napesi $100 epa nzambe balata ezozongiselanga $1000 siko soki awumeli amona eloko te achange akomi epa ya paster paster ateyaki boye na église vraiment ndenge nini tomona changement te napesaki namona eloko te nzambe ayebisaki keno ezalaka bindo te eza mpe je décide te keno soki nabeti boye nasali boye eza bongo te yo okopesa dime epa nzambe même na kati ya église bien na basala ya nzambe ntango opesi yango nzambe akozongiselo na modele mosusu peut-être omona mwana azaki malade nzambe abikisi ye peut-être ozaki na liwa moko batiaki yo parmi bato bakufa na décembre batiaki yo parmi bato bakozwa baproblème mais nzambe adélivre na kote wana mais biso kote wana totalaka te totalaka lokola napesi mbongo boye nzambe akozongisa autant yango mona bato mingi bazozwa baéchec ebele na kati ya bavi na bango parce que nzambe azotalisa yango même na Joël chapitre 1 verset 8 jusqu'à 11 omona yango nzambe azali koloba bana Israël mpe bazalaki na ndenge wana bokauki ekotaki souffrance ekotaki mpona nini batikaki kopesa badime bakobaki na makambo ya mabe bakontinuaki te na kosalela nzambe na badime na bango yango bamonaki mpasi na kati ya vi na bango donc nalingi korépondre keno problème ezalaki ntango osalela nzambe kosalisa nzambe te lokola nzambe asali boye nga mpe nasala boye lokola nasali boye nzambe asala boye nzambe bakotisaka ye na kati ya na vision ya motu te mais nzambe azalaka na vision na ye na kati ya vision wana yo okolanda volonté ya nzambe etango yo okolanda volonté ya nzambe ye moko ayebi peut-être akodélivre yo na malade ou bien akodélivre yo na célibat akodélivre yo na baproblème oza nango na kati ya foyer na yo to mpe baproblème oyo oza nango na kati ya libota mobimba ya yo ezakema. Merci, je pense que bandeko batunaki mituna bango bazwi biyano na bango ndenge sengeli pona bandeko balandaka etenya témoignage de papa Isaac boyebe sika tosukaki la fois parce que papa Isaac tokokomba bisika tosukaki on y va bon tosukaki na makambo etali ba caractère oyo ezokotisa bato mingi na lycée comportement ameka kolakisa ke na kati ya vie chrétienne chaque lisumu moto asalaka ezalaka accompagné na démon na démon moko ndango tabeli masanga démon na kwaza tachubi mutumbeli démon na kwaza lelo na ko expliquer batu babiloko wana par rapport ya ndenge nzambe amekai ko lakisanga yango OK parce que na kamara na bana communauté na komaki na étape moko lobike kolo aiko tasana ekambo wana esalaka passe mingi alakisinga bisaleli ya biso bato atalisinga ndenge nini bato bazokomporte mpo omoni mingi bazopozenga baquestion ke kokende wana ndenge nzambe alakisaka yo makambo ndenge nini nayebisaki bato mosusu ke non omoni soki ozwi meme na kati ya bible omonaki apôtre Paul akomaki makambo ebele vie ya apôtre Paul ezalaki ndenge moko te na vie ya Pierre vie ya Jean Baptiste ezalaki ndenge moko te na vie ya nkolo Yesu donc mutu na mutu aza na modele na ye bagrâce mpe nkolo ndenge azopesa biso yango mutu na mutu aza na modele na ye oyo nzambe amemaka ye lokola apôtre Paul nzambe mpe amemaka ye amonaka mpe paradis akendaka na 3e ciel soki de Colossiens 12 verset 1 à 3 omonake akendaki kuna amoni makambo mais azwaki temps ya koexplike yango mingi te mais alobaki kaka keno na koexplike makambo ya sima me naaloba bango kaka na mokuse wana apôtre Paul moto azoloba bango
tokotanga yango mpo bandeko mosusu mpe bacomprendre yango. Na 2 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens 12 verset 2. Abi, et je sais que cet homme, je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fille dans son corps, je ne sais. Si c'est fille hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si fille dans son corps ou sans corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles édifiables qui n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Apôtre Paul Mutalobi yango abike ezana ndeko moko nzamba amemaki ye na lola alakise makambo o etali lola pe alife ndeko yango nzambe ndenge amemaki ye soki mpe na nzoto na ye nayebi te soki mpe na molimo nayebi te me nayebi ke ndeko wana nzambe alakiseki makambo me moto yango ezalaki nde ye moko me azwaki ta ya koexplike bamakambo wana te yango moni apôtre Paul makambo na ye eza makasi mingi makambo na ye eza makasi mingi abandaki koexplike bato yango wana moni amona lola amona mpe lifelo Jean P na île de Patmos amona lola amona lifelo bato mingi te lelo bayeba makambo wana te so total pe na Luc 16 verset 19 à 27 omona histoire ya mauvais riche na Lazare ndenge nini ezalaki na séjour de mort ndenge nini mpe oyo mosusu azalaki na paradis epai ya Abraham donc yango mpe nazo explike ke vie ya biso bato ndenge tozo marché awa nde yango ekosalaki no okota na lola ndenge mpe ozo marché awa yango mpe ekomema yo na lifelo yango moni ntango nauti kolobela meme makambo ya bakonzi makambo ya Congo ndenge nalobi makambo wana nyonso ezali na baesprit oyo ezokanga bato ntango bato baza na nzambe te ntango bato batie Jésus Christ na première position te yango wana ozomona ke baesprit wana nde ezokamba bato po ete bato makambo ebebaka nzambe azwa place te donc nzambe ayesaki no chaque lisumu oyo moto azosala eza accompagné na démon nango e badémon wana baza wana mpona kotravaille kodétruire jour au jour kati na bato nyonso oyo baza na kati ya mokili donc biso bana nzambe esengeli vraiment tomilengele bayebisa ke même bato bazosala omona ke moto aza na bolingo te mais alingi akamba moto aza na bolingo te akamba Congo moto aza na bonzambe te ekozala mpasi mingi parce que l'esprit wana ekokontinue korégner mpe bato wana ntango bakufi bakokende lifelo mpo okozwa na bokonzi nzambe ayebisa ke mingi bazowelela bokonzi bazowelela pouvoir mais babosani ke ngai yesu na ozonga ebongo soki yesu lelo aye exemple tozowelela tomona moto nyonso azowelela nazala boye nasala boye ebongo na minute wana soki yesu aye okende wapi donc yango wana moni ke prise ya définition eza lola soit lifelo par rapport ya caractère oyo moto azomene nzambe atindaki ange ayi kozwa nga mpona kolakisa makambo wana ezalaki ange uriel abandi kolakisa makambo ata sinke ezali na baesprit oyo emema bato alakisi nga ndenge na baeglise topriaka ata singa eglise moko bato bazali na kati ya prière bazoprie pendant ke bato bazoprie mais bazoyeba te ke baange ya nzambe bazotravaille baza na kati ya eglise nde ange ayebisinake no omoni bato bondimela ya mingi ka makambo ya bademo me makambo etali baange bondimela yango te omona soki moto oyebiseke no chasse demo akochasse demo na kobanga nyonso mais soki oyebiseke no baange ya nzambe bazali awa présence ya nzambe ezali awa moto azondima te yango wana ozomona na kolakisa yo ke baange bazala na bamission basalaka epuis baange balataka mpe bacorps humain akolata mpe corps ya moto ayeli yo mais abisa ndenge oza wana boyamba meme baange na baeglise me boyebaka te baange omona parmi bapaya boyamba akokomona mpe oyambi mpaya mo boye omoni ye mpaya me peut-être eza ange ya nzambe aye koleka mpo apesa lipamboli lokola abraham ndenge abraham ayambaki bapaya na ndako na ye 3 personnes ntango ayambi bango akanisaki baza bato mais azalaki na révélation abraham abike no seigneur boleka te boya kosokola makolo ovanda napesi bino bagato bolia avandisaki bango nzoki ezalaki baange ya nzambe ezalaki mpe nzambe azalaki na kati na bango donc biso moko mpe awa na se fo toyeba makambo wana ebisaki baange bayaka lota yamba mpe baange wana bato bandimelaka teke baange bakita baange bazali bazotravaille mais eloko ezalaka mabe ezaki soki exemple ozoadore baange
okoko adoré ba comme ça le quoi doctrine prophète au moins l'église a dessiné à ton ici ba ange belé ba uta ko visiter ngato so la kina bango ba pesa inga boye modèle wana te omoni bazaka tout moment permanent penza ba ange omoni siko eloko wana meka ko expliquer ngo jour moko na maman Tiffany aw que batumsu ba lo ba kino ange aye asali problème ezate mais faut te ba ke tant muto alo alo na sens alo ba kino ngana tindi ange na hebisi boye asala boye tondeli parce que biso de tozabo tozana deux camps l'esprit de tozabo na monde spirituel tozana l'esprit mais c'est esprit en Zambé l'esprit à Satan et le ko yeba kino o eza en Zambé nazo pesa bino et le ko na bo comprendre wa partir ya Zambé salaka boye ya Nzambe salaka ye moko Nzambe na pouvoir na ye na volonté na ye akotinda ange aye para yo tango aye akopesa pe message ange akoya asalipe salaka na yo esprit ya Nzambe ko yeba ndenge parce que Bible lui na ba esprit nyonso faut tozana discernement ya ko discerner ko ya Nzambe to ya Satan. Bible lui que esprit nyonso ezo confesser Jésus-Christ étant que Seigneur ou bien sauveur eza ya Nzambe te. Omoni esprit nyonso soumis à pouvoir de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ, na sens ni. Tangu Nzamba asala kinga grâce wana, tope atinde la ngaba ange ba vistenga, ezalaka na volonté na ngate. Ezalaka fona sala lo mo. Donc wana ezalaka Nzambe na nguya na ye, ye moko mutu ayebi ba ange na ye bien. Lokola ayebi bango akotinda ange pa na yo. Na kati ya Bible, okomona ezana mutu moko te oyo a travailler ba ange na sens moko lo keno na sali nemsi ange boyaya bien ange sala boye nazotinda ange boye nazotinda ba ange na sala ba ange boye ya communauté ya bana ko malmené ba ange wana existe ba ange bazoya ko travailler na se autorité à Jésus-Christ eza lokola deto za boye mokonzi miso aza mokonzi tango aza mokonzi exemple ya pays songolo po asa eloko na pays wana fo asa autorisation na président msusu na Nzambe pesa ndenge wana dona lola po ange akita asala msala akoya na autorité na autorisation yo mutute akoya na autorisation ya soit yo kobeka ange Nzambe azona na place on azana besoin ange te yemo Nzambe azali tout puissant azaka capable de kosala mais soki asala na ba ange ezaka ba messager pour na kosala ba missionnaire biso ba exemple boye na minute kolo esa ya hote Nzambe pa ya hote ba ange ba okita boye te à travailler à travers la mutu na lobby parce que nazomona na physiquement mais pour arrêter que yo mutu sala ngoke no na minute on azobenga ange ya na minute on akosala na ange boy ange ya 12h wana ezalaka te na biso wana nde mabe do ya Nzambe siko ezalaka kutu yo yebate même bata Nzambe asala nga grâce ya kozwanga po na sina na leki na ba étape azo kotsanga classe ya koyekola liwe ya mutu ya koyekola mutu ndenge akufaka ya koyekola makambo esalemaka nsima ya kufa mikolo eleki ka semaine oyo alakisaki nga bamakambo ya liwa ndenge nini liwa esalemaka etape wana mutu akufaka esuka semaine passée balevaki yo lisusu bien amlevaki nga tozalaki na retraite na bafrère bango nyonso même mwasi na kazaki wana do nayebaki kutu te toyaki na baprière tokomi na suka prière pour 6 nde ntango tosilisaki ezalaki ba 22h nga mpe kutu nayebaki te na sentir mpenza neti ntango na sentir étouffement wana mbala moko Nzambe ayebisaki no awa sikoyo nazomema liso na lola ayebisaki ndenge ye moko na autorité ayebisaki no naomema liso na lola ntango nayoki bongo nabandi kimia nasutuki mbala moko naza na paradis sima kokena paradis abandi koexplike keno nazolakisa yo liwa ndenge ezalaka siko makambo yango ezalaka soki azosala yo makambo yo kutu okoyeba eloko te okobanda kosutuka kaka ngai nasutuka kutu nasutukaki ndenge nini ntango azwi nga wana alakisinga na paradis bamakambo esili azongisi nga ntango nazongi nakomi ko nazosentir siko naoloba mpo wana azala na baintercesseur na biso toza na bango ensemble nazoloba makambo misusu bakoyoka misusu bakoyoka te misusu omona nazobenga mutu moko kati na bango me bango mwaye bayoka eza te siko na etape wana namona ipeyaki en tout cas liwa mpenza kutu abandi kopesa Nzambe soki eza na lisumu moko boye kati na nga limbisanga naza mutu
namonaka nayokaka nalobaka nasala makambo en esprit nazoloba ndenge wana en pleine prière sikoyo ntango nalobi bongo nayebisi mwasi na ngai nayebisi keno benga papa Lik aza mpe ancien na kati ya ministère na biso benga papa Lik aya abengi papa Lik et abengaki ete oyo abanda oyoka te mais nayebisi ke yo simbanga kasi na loboko sala prière nayebisi sala prière asali prière ntango asali prière nayebisi ke awa nzambe alingi asala makambo mosusu nabandi koloba ntango na bongo nayoki sikoyo kati na nga eloko moko na kati esali ete toboki lokola nani lokola bale lokola ballon etoboki nde omona chambre hier etoboka wana nayoki mpenza etoboki sikoyo na mnoko nazoka mpepe moko ya makasi ezobima na pression mais bango bayoka yango te sikoyo mpepe wana ezobima ebimi ezalaki ba 22 esali kaka ndenge wana ti ntango esali bongo mpepe wana sikoyo na bandi kosentir keno awa sikoyo mpenza nazokende donc nandimi teke nazongosi na mokili mpo nazalaka ndenge wana donc omona mpe mayele nyonso esili ti tala bike seke na mokili mpenza esili nazonga esu te nayoki sikoyo mpepe wana esali nini ekati donc eza neti balo wana sikoyo mpepe nyonso esili ndenge ezalaka mpe ntango esili wana esili souffle esili nga na ntango wana navandi kimia ta navandi kimia malgré navandi kimia kuna na kati na nga na esprit na azabaki na zangu mais nakomi na niveau moko eza flou do wana sikoyo nazoyebi eloko te naomona vision te naomona mpe eloko te natikalaka nga moko sikoyo na place wana sikoyo nabandi koyebisa nzambe wana sikoyo makambo etali yo ti tovandi kambo nasanti openzaki awa sikoyo nazose prépare sikoyo mpo nazonga na lola ta nazosala keno nazonga sikoyo na lola na bapense wana ebandi koyelaka keno awa mpenza nazozonga na lola nayoki eloko mo esali babeti neti mpo neti libanga ta nayoki bongo nasutuki sikoyo nabandi koyebisa ronela nayebisi ronela yo omonini yayebisika keno ntango ozolobela nga wana nzoto na yo mobimba ebandaki kolenga makasi epuis do na sentir tremblement moko ya makasi neti courant nayoki courant moko ya makasi mais nayebisi eske mpepo ebanda obima wana yo oyoki yango te nayebisi nayoki yango te nabisiko ntango nabengaki papa Lik ke aya asimba ngai ye mpe asala prière mpo na ngai eske oyokaki te abi te nayokaki te po omona esprit ya biso bato eza ndenge mpenza soki okufi yango nalobakeno ndenge oza na pene fo okumisaka nzambe soki mpenza okufi ekoma na étape mosusu don na étape wana mpenza motu ozodépendre lisu na yo moko te do ekomi soki osalelaki nzambe kati na solo nde nzambe azoyo soki na étape wana mpe osalelaki satana makambo ya mabe wana nde bademo mpe na minute wana nde bayaka mpona kozwa esprit ya mo nde ntango azongisi ngai yebisi omoni sikoyo yambalo papa ntango nzambe azwi alakisaki yo nini yambo azongisa yo omonaki nini yambalo mbo alakisaki nga mingi baesprit ya basirene oyo bakombataka bato baesprit ya basirene alakisaki nga sirene moko azotravaille makasi na domaine ya séduction mpona koséduire bato awa na mokili koséduire basala ya nzambe koséduire bana na nzambe nde ntango alakisaki nga sirene wana abisaki sirene wana ozomona ye wana azoprovoke bamakambo ebele na makambo etali domaine ya séduction nde ozomona bana basi bazolata mabe bato bazotambola mabe na eloko mosusu oyo na bandakoloba yalani ya bameshe mosusu bato balata bakabelo wana bamakambo ya bameshe biloko wana nzambe azotelema nango makasi nde bandi koyebisaki omoni basirene oyo bazotravaille makasi kokotisa séduction na kati ya mokili mobimba na elateli ya mabe mpo bato bakende kose retrouve na enfer siko ntango nzambe alakisi ya sirene wana akombataki nga mais akokaki te ntango akoki nzambe osengeli bango bazotravaille parce que bayebi ke ntango na bango ekomi moke lokola ntango na bango ekomi moke bazoinvente babiloko ebele ya baséduction bato balata ntango bato bazolata biloko wana nde bazokende na enfer nde bandi kolakisa ngai elateli ya bato ndenge nini bato bakokolata biloko ebele baverni bamaquillage babiloko wana nyonso surtout abandi kolakisa ngai yango ndenge nini sirene wana seko mpe oza na question opose nga abandi kolakisa kino bazotravaille na sens wana mpo bato ebele babebisama na kati ya mokili do ezalaka na temps ya turo alakisa makambo ebele te me ezalika likambo wana abandaki kopresente
bayeba ke tokomi na ntango moko ya suka alakisinga bademo 4 oyo bazokombattre bato ange aye azwi nga atalisinga demo moko demo wana azozwa mutu amemi mutu ntango amemi mutu siko ange nzambe mpe aye kozwa nga akelakisanga eta ya mutu wana tokoti na mutu wana na ndako ntango tokoti na mutu na ndako tobimi na mutu wana abongwani akomi likolo koto nyoka na se koto mutu ayebisaki no baoyo eza bato bazalaka na molimo ya lokota yango moni akomi serpent ntango namoni bongo ayebisaki bango batiaka basongisongi ya baeglise bakabolaka baeglise batiaka baproblème kotonga bato kosalisa bato makambo mabe do bato okuti batongaka balolemo na bango kuna ekomaka lokola bacravate balolemo milai parce que baza bata kotonga alakisinga tokoti na moto mosusu na ndako na ange ntango ange akotisinga moto wana akoti na chambre azalaki normal ntango azobima namoni abongoni koto akomi ntaba koto akomi atikali na pourquoi akomi boye ayebisaki non ye aza ntaba na sens nini donc ye molimo ekambaka ye molimo ya ntaba do ye misala na ye kobetisa bato mitu ndenge bantaba babunda wana do ye aza na molimo wana ya ntaba moto mosusu alakisinga akoti normal azozonga boye alakisinga akomi nyoka te akomi mbwa ayebisaki ye aza na molimo ya mbwa donc esprit ya mbwa ekambaka ye ata lelo batei mateya aza lokola mbwa soki ayoki mateya ayoki andimi nsima nango azongeli makambo na ye ya mabe lo eza bato bayoka mateya soki abongwani te nsima nango akozonga lokola mbwa ndenge azonga sanza alakisinga moto mosusu nkoba akoti motu na ndako tozokota na ange azolakisanga bakaraktere ya bato oyo ezomema bato na lifelo ayebisaki akoti tala ndenge akoti ntango abimi abongwani mpenza akomi nkoba mpenza ya nkoba abi nkoba aza nyama moko ata otie mai mai ekota ye te parce que aza na eloko moko ya makasi likolo na ye eloko wana eza bandoki bato baza na sorcellerie babongwanaka te batubelaka te donc akoyoka mateya wana ezoleka yeka likolo mosusu alakisinga paon ndeke ntango akomi ndeke wana azalaki motu koma akomi ndeke ayebisaki non aboyaki kotosa nzambe yango wana aza na molimo ya lolendo ata bateyi ye akoyoka te do akozongela kaka motu moko ya mapeka likolo ka nzambe alobaki fo bato bazala na bato komikitisa bozala na komikitisa bose soutenir bao baza faible basoutenir bato baza fort yango wana moni baesprit oyo ya paon ebundisaka bato nyonso bakokaka baba nzambe te bato ya lolendo baloko wana. Merci prophète Isaac na simbili kama moko wana bisiko lobi bongo nzamba alakisaki yo makambo siko na osala pona maquillage pona mèche eza sujet moko eza très vrai na kolinga prochainement oya to vandela ngo penza obanda ko décortiquer ka eloko moko o sirène wana asalaka o nzamba alakisaki yo disons o etazango ngona biso pona lelo na moni koki prochainement soko eto kota siko na mozindo penza o lakisa biso likambo moko concernant ma maquillage ndenge nzamba alakisaki ange oyo sirène oyo ya description pona loto to suka lo basuka soko za nango puis opesi numéro de contact na yo bon lelo basuka ezaliki en tout cas bana nzambe to bonela mingi pona Congo eza message za bapesi diable azawa pour combattre mais nzamba bike oya koluka kubunisa bato nzamba utia confusion le numéro na ezali 089 98 063 23 089 98 063 23 Merci pour la Pambolabino, salut pour présence. Mon mari, il était là. À côté de maman, masala vraiment a bandi congé naé. Tozanaé le roi papa Moïse bien mais la salut présence naé. La salut présence maman Tiffany mon coach. Mais bon les battre pour savourer trop les alias sur le marché. Benga la bali numéro est affiché wana na ba beka wana sport eza koleka. Bosomba ngo penza et bozanga te pour Pambolabino. Vous appelez ce le la prophète j'étais coéquipier na nga ya tango nyonso bomanda ciao naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh
Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ba produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te o akosangai abongwani pete bo awangata Nzambe alona